yenge batata yenge ba mama yenge mukita tukia mase ya solo ba tata na ba mama na ndenge tosili kopesa na mboti na oyo ezali momesano na biso to komi na eleko oyo tozali kolanda émission mongongo mosusu ya ngonga bamweza nango ebele na mokili kasi ngonga na ngongo ezalaka na mongongo na yango yango na bomoni biso tobelemi lisusu na eteni oyo ya gloire ya mibale ya kombo oyo nauti kopesa bino mongongo mosusu ya ngonga balobaka prise ya conscience eliberaka ekangolaka na kolandaka ba déclaration oyo tozali kolanda bipai na milliers ya banguza okomona ete minorité bazali kotalisa ete solution ya pasi ya mboka na biso Congo na solution na yango ekouta kaka epai na bangunza bazali koleka na bitando bike bazali koleka na réseaux sociaux kopesa yango ete lelo oyo solution ya mboka Congo ekouta na epai ya bangunza mpona koloba ete Congo na biso ezali na problème natina wana nde kamera oyo bozali kolanda tozali kokende na bamilie ya bangunza komeka koyoka mongongo mosusu na bango po ete lolenge nini toko détenir clé ya sortie en passe ya bakongolais lokola bango basi batuti tolo ete bango bazali na solution nde yango wana biso oyo tozali kolandaka bango mpona ete tokende kozwa solution wana epai na bango lelo oyo nazali koyamba moko ya bangunza tango mosusu ayebani mingi te kasi azali o balobaka ba héros dans l'ombre nazali koyamba lelo oyo papa Ntimba Kiangebeni Kintwadi Luyindula Nsamu mingi ye azali nani azali écrivain azali secrétaire général ya plateforme tokobenga kayango Kintwadi ya bana babilaka azali pe na kati na administration ya Congo Diantotela azali pe initiateur ya mouvement otobenga kango kikia enkoloba nini enkoloba Kintwadi Kimpeve Kimpwanza Kifweni makambo ezali ebele na kati na actif na ye yende azali oyo nazali kolekisa na ngonga lelo mpona kosolola wana na kende kopesa mbote na papa na ngai Ntimba papa Ntimba mbote papa Gulu papa Ntimba na sepeli mingi lelo na kolukaka yo mingi ozalaka na ngonga te yo mutu ozali na makambo ebele ozalaka pe na posa to sololisa yo meyo komona na kate kasi lelo na komisi bakoko ndenge nasili kokutana na yo papa Ntimba na ndenge outi koyoka na ndenge nano ya ebandeli na yo mikana nano kotalisa biso makambo ebele oyo tata Ntimba okosala ka yango ndenge nini okomikambaka na kati na yango ndenge nini makambo ebele boyo yo moko okosala ka ndenge nini papa na kati. Merci beaucoup en tout cas pour remercier nano yo na disponibilité aujourd'hui pona koluka tala makambo ebele na mboka vraiment toza kosala nyonso liko leza etinda ya tata Eli Monsanto yango tozosala nyonso mpona kaka en tout cas tomikabola ndenge esengeli kaka mpona tozala au four et au moulin donc je crois ndenge oprésente osali présentation na ngai makambo eza ebele oyo tozosala et puis lelo oyo sotali bana bilaka parce que biso tokolobela mingi Kintwadi ya bana bilaka lelo bana bilaka sotali ezali plateforme monene ezosangisa masanga ebele awa na kati ya kini alors je crois idée wana toya kozango parce que toleki na baplateforme ebele toleki na plateforme ebele mais baplateforme wana sotali bokomeka kokutana moke boye mais lobi bopanzani otopoto koti donc ti bokoya kokabwana yango moni ntango toya kozwa makanisi biso toyaki korejoindre baninga nde basalaki appel na biso tolandaki bango ntango babengi biso babika en tout cas tosali lisanga mosusu Kintwadi ya bana bilaka mais tolingi ezala na nini na kombo mosusu tokobenga yango nouveau départ parce que omoni parce que tozwaki todekulaki mbala na mbala mais ebandeka kosimba te yango moni ezali tike
tu vois que moment mukesi ma pona to décoller sur pona bopumba malamu to pumba malamu yango to bako benga sanga kinto dia bana bilaka nouveau départ. Est-ce que le papa to meke ko sanga na bandeko ko plateforme za kipele sika to bako sanga za kimingi pa ya papa Nkozi na Njili kwa quartier 13 sika to bako sanga en tout to bandaki bien na ndenge to bandeko liwana si to préparaki milulu ya parce que tozaki pene ya milulu ya vita kimpa le 2 juillet ya ne ya mbolo leki alors comment makambo tozaki préoccupé na préparation et puis esengelaki to ko rasu ko pesa pour honorer moko na biso wazali ene na kati ya musala oyo vraiment sali to musala mingi na wana nani papa Atoli OK donc esengelaki to pesa ye moi Luzitu parce que ça doya sali musala oyo takala mais tozaki makanisi ya ko pesa ye titre ya patriarche. Alors nous sommes parce que tozaki na yango et puis tokosana ki suspecté parce que na lisanga la pe tozaki na ba messager oui ande ko papa Mangongele bango pe bazaki na biso elongo atako lelo yo lisanga na bango pe zu ba nettement donc yango pe kabani en tout cas bitende belé mais quand même ba moko ba bandi ko ya to bako sakana bango. Alors nous sommes les acquis tozaki makanisi côté na ye ya ko pesa ye pe titre étant que savant pour l'année parce que papa Mangongele na titre posthume oui titre possible ya ko pesa ye teni wana ya oui savant pour l'année d'abord na hôtel na iloko oyo et puis maki na nzela na ye écriture na Tikongo oyo bandeko pe mingi baide za na poto diaspora iska bazali za la biso na mboka awa et puis mingi pe bazaja ko salela yango. Alors nous sommes qui makambo zaki ba ordre du jour tozaki nango pona ko bongisa milulu nyuso wana parce que ezaki sengeza na occasion ya kotika nzoto parce que atika kinzoto un certain 20 juillet ya mbula moko eleki yango moni ezaki makambo ba ko bongisa. Je crois makambo zaki belewani zaka moi na fongoli mo bandeko parce que baeba moi entrée de jeu oui moi entrée de jeu baeba quand même esika to outil et puis lisanga yango makambo nini tobali ko sala. Alors, likambo na pesa ma ndengwana, je crois qu'on a papa Atoli, milulu wana en tout cas salamaki ndengwana, ezaki mukolo ya le 2 juillet wana, tant que longwe na lisanga ya papa Nkozi parce que yene ta alengelaki milulu na teni na yene oui cadre oui. Pas wanda vanda kuna oui. D'abord pour la kovanda et puis milulu wana le 2 juillet, atako ba mingi pe basalaki na ba teni na bango, mais biso oyo to yokana to kutana na papa Nkozi sozaki paroisse na ye tout ça là eloko wana alors tango milulu na esili nde tozali makanisi ya okita siko na Sainte Thérèse et papa Batoli mpona kosala milulu ya kopesa ye titre ya patriarche. Je crois que limbolaki yango patriarche ezalaki mpona nini to wana aussi olembolaki c'est ça. Alors je crois ndenge olobi toza kosala ndenge nini mpona tokoka kabola komikabola mpona kosala batashe oyo ebele toza na yango. Je crois soki ndeko alakisi kuna akomona mpe babiloko mosusu toza kosala mpona kaka kovéhicule message ozali libre ya kozwa eloko na eloko kolakisa mosala na yo papa akoki kotala to papa cameraman azwa yango mpona bandeko bamona quand même misala ebele tozosala parce que misala eza ebele oyo ezaka mwa exposition moke tosali eza bamessage parce que message oyo toza kozwa ezali bamessage révélé. Donc mokili elimo Saint-Esprit aza ko révéler biso aza ko inspirer biso nde biso na tour na biso toza quand même ko cocher ko koma yango ko matérialiser yango yango na molimo oui okusha yango sur papier po ngai mutu nazaki na tango yo zaki yango na molimo ngai na mona yango omona yango et puis oko ko bénéficier na connaissance et puis ko fungola elimo parce que makambo zebele yango moni ibenge biso ko fonctionner donc biso mingi makambo toza ko otolobaka po toza ko sala ko koma eza makambo eza révélé Saint-Esprit mokili elimo eza ko révélé biso ko koma pona bande ba bénéficier nango ko musa do sala ngo wana batondo mingi papa Ntimba merci mingi na lolenge outi ko introduction na yo tozali na mutuna moko boye oyo nazali kotambola na yango bisika nyonso mikolo oyo ezali ya koloba nano koluka koyeba bangunza bokaboni biteni mibale eza na bangunza presque bazali koloba ete tozwa nano lipanda te bangunza mosusu balobi toza indépendant ezali kotinda biso tomeka koluka nano koyeba mpona papa Ntimba colonisation mpona yo ezali nini. Oui
likambo lobi wana ndenge olobi ke otamboli mpe na bato ebele kozwa bavi na bango soki tokoloba nini d'abord toyeba indépendance ezali nini indépendance ezali eloko moko ya motu ye na bomoi ya motu parce que motu azalaka dépendant soki ezali na cadre ya société na cadre ya société alors etuluku ya bato moko baoki kozala kodépendre na bato mosusu soki bato wana bazali peut-être sous domination ya groupe moko boye ya bato ozo comprendre donc c'est que bamakambo baza kosala eza koluka baordre toloba ndeti toloba na ka ya nini ya impérialisme ntango baza baimpérialiste baza kodomine biso na nini parce que oyo nyonso biso toza kosala toza kodépendre na bango ozwi bilamba toza kolata bango moto aza kokela yango donc nyonso ozwi donc toloba kobandaka na nini na religion spiritualité tozwi religion tozwi science tozwi culture tozwi politique ozo comprendre je crois même donc kobika na biso lolenge na biso ya kolia ozo comprendre ezali kodépendre na bango donc bango nde bazali kotambusa biso na yango donc bango nde baza komemela biso kopesa biso ozo comprendre et c'est ça yango babengi domination ou colonisation to impérialisme c'est ça donc pas tu pas comprendre pourquoi alors je crois sur totali question d'une indépendance mais indépendance oyo tozwa eza indépendance moko nakoloba partielle vous comprenez indépendance partielle parce que sur tali lolenge oyo peut-être total mikolo leki parce que lolenge oyo tozovivre sikoyo so tobi to comparer na temps colonial mais nakoloba bokeseni eza ya mingi te mais bokeseni ezali bokeseni mpe ezali na ya mingi te parce que omoni je crois na ntango ya bacolon atako bazaki na politique na bango bazaki na ndenge na bango babandeki kokambela mokili ozo comprendre donc sotali oui pression dictature ezalaki na makambo mosusu mais quand même babandeki mpe kosala effort po te bakoka koluka kointégrer population na nini na système de gouvernance na bango ozo comprendre bango mpe bazala participant ozo comprendre va faire participer peuple colonisé oui c'est ça donc po te nini toloba mais pour l'intérêt na bango pour l'intérêt na bango mais ezala vraiment mingi remarquable te ozo comprendre parce que omoni soki pression eza makasi yango nde lukaka maintenant koluka ko se débarrasser yango nde lukaka révolution elukaka soulèvement elukaka musaba yango moni bango bani quand même bazali na stratégie donc okende malembe ozo comprendre alors je crois tango tozaki na tango na bango oui bamakambo ebele parce que bango bayaki mpona baintérêt na bango ozo comprendre et babandeki koluka kolesa biso mwa pongi mpona nini bango bakoka konduka bomengo na biso donc batayaki bino sur mesure ya baintérêt na bango ya baintérêt na bango ozo comprendre atako moi ba profit moi respiration bando et puis omoni bango eza batu oyo babandaki peut-être kotombola mwa mungongo kotombola mwa mutu nde babane donc tu vois ezaki na classe va évoluer parmi population et puis batu bazaki na C ozo ba classe ya C basali ba classe sociale oui ba classe sociale ozo comprendre donc ezaki ningo pona nini basaki ningo pona nini parce que donc s'il y avait peut-être à rendre des comptes parce que le quoi ba évoluer bazaki déjà payé ozo comprendre donc bazaki pe na ndenge o babane ko kumbela bango donc côté na bango babaneki ko les babaka donc pression ezaki ya makasité ozo comprendre donc bazaki na système au bakosala mais bamususu nde bazaki babiti parce que au niveau pe ezaki na C ozo comprendre moi pe bako kosala ba revendication makasi ezaki te je crois ezaki ndenge wana mais tout la gestion ya mboka gestion ya mboka ezaki na maboko na bango otali contrôle ya makambo ebele otali administration otali nini même enseignement domaine ebele économie pe bien nyonso ezaki epa na bango oui soki papa ntimba lelo oyo 57 ans oyo emene ayembaki ya biso na biso tozali kokambana aye kosukisa alobi ke malgré biso na biso mais soki otali na matama ya bamama ezali ya kozala muye na mai ya miso mpo pasi eleki kolela ntango nyonso sikoyo natuni papa olobi bozwaki indépendance mwa ndambo partielle na partielle wana nde batikaki bino moko banda komikamba oui sikoyo na bino moko lelo toki koloba ndenge bozali kovivre sikoyo lokola bato bazali libre bazali indépendant partielle wana to boni alors so otali ntango tolongo na indépendance maintenant toyei
kozwa pe bakonzi ya congolais bakonzi ya bayindo bakaba mais eloko nini akosama lokola ke préparation ezalaki nano te to ba eza eloko moko eyaki ndeti nakoloba un peu à la hâte, pas à la hâte mais ezalaki neti brusque vous comprenez bien que tango nango ekokaki parce que moni suite ya pasi oyo ezalaki infligé na bato ya tango wana donc wana toyende na biso suite ya pasi wana suite ya minyoko wana vous comprenez alors esengaki nini esengaki nanu vous comprenez tozwa nanu bonsomi na politique vous comprenez politique donc c'est-à-dire tozwa accès na nini na gouvernance vous comprenez biso moko to bana kokamba na biso dekaya lelo oui yango moni nde omoni toyakozwa nani mokonzi kola Joseph Kasavubu vous comprenez mais ezali na makambo ebele parce que déjà bamindele tango bango bakei basi bapréparer makambo ebele vous comprenez oyo esengelaki ezwa mwa temps mpo na nini d'abord biso moko soki tozalaki vraiment bato oyo tozalaki motema kokita dongo tozonga nsima et puis toluka maintenant totala sikoyo epai ya d'abord na religion na biso na spiritualité na biso parce que kuna nde esengeki ezala lokola base ya makambo na bino base na biso comme repère na biso oyo ekoki kopesa biso nzela totambola todekole ozo comprendre alors ezali makambo ebele oyo kati na biso d'abord oyokani ezalaki te ozo comprendre ti lelo mpe ti lelo oyo toloba nini bamefie wana eza kocontinue oyo balobaka l'erreur crée lui engendre les erreurs c'est ça justement ozo comprendre donc boyokani ezalaki na tali ye moko nano président de la république na premier ministre abandi koyokana te ezalaki ti kobendana ozo comprendre owelana boyena boye oyo soki alobi boye wana po acontredire donc nyonso wana ezalaki makambo oyo et puis je crois après wana nous avons connu disons des rébellions des troubles des sécessions des troubles ozo comprendre mais likambo wana déjà papa Kimbangu alobelaki yango déjà papa Kimbangu alobaki yo oza écrivain oui je crois eza important parce que lelo oyo moni eloko eza koboma mboka oyo parce que toza kozonga nsima te na maloba ya papa Kimbangu donc babwakisa makambo papa Kimbangu en tout cas ebele ya bato babwakisa makambo papa Kimbangu lokola baprophétie na ye to programme oyo atikaki ozo comprendre et ozomona biso tant tozwi indépendance partielle pour parce que indépendance ezalaki mingi politique pour biso moko tokóma na possession ya gouvernance ya gestion ya mboka nde nsima nango esengelaki toluka maintenant indépendance spirituelle parce que yango nde ezalaki eloko ya moboko toloba base ya bomoto na biso so comprendre parce que omoni tout ce temps tobikaki kaka ou bien tozalaki influencé na religion étrangère so comprendre na religion étrangère na ndenge ya bacroyance na bango toperdaki un peu nini baracine na biso toperdaki un peu contrôle na biso na makambo etali nini lolenge ya kosambela lolenge ya kozongisa boyokani na nzambe ozo comprendre donc ezalaki eloko d'abord ya motuya yango moni ntina même papa Kimbangu ayelaki papa Kimbangu ayaki mpona ntina wana nano ya kozongisa biso nano kozongisa relation na biso na tata mokeli ozo comprendre relation tobungisaki depuis na tamkoko ozo comprendre yango moni eloko ezalaki donc ezalaki eloko moko oyo esengeli tozongisa makanisi kote wana mais lokola ke toyebaki na eloko wana motuya te yango moni jusqu'aujourd'hui toza na mikakatano parce que indépendance wana ezalaki indépendance partielle politique mais surtout l'économie na biso jusque là ezalaka toujours influencé il y a toujours même mise ya ba étranger et puis toza ko bénéficier vraiment na koloba à 90% même pas ya ba richesse na biso na kati ya mboka alors tant déjà ba richesse oyo eko ko pesa biso makoki vous comprenez makoki ya ko tombola nkita na biso ba richesse wana bato mosusu baza ko bénéficier nango vous comprenez biso mo tozozwa ba pourcentage ya mike mais comment tokotombola économie vous comprenez mais nous sommes un leadership moko oyo esengelaki ezala vraiment dynamique mais leadership oyo esengelaki d'abord bayeba moboko to spiritualité esengelaki etamusa j'ai comme l'impression lelo ba leader nyonso oyo baza kokamba mboka oyo nayebi te soki oyebi moko oyo aza kimbangiste oyo aza motenzi la Congo. Bon, jusque-là, sont allés, en tout cas depuis la 57 ans. Oui, 57 ans déjà. Et on te dit que mon papa Kimbangu a évacué déjà ma campagne parce qu'à le bel qui
je crois que tu reçois vraiment tango tout mais pour examiner la prophétie parce que à ma possession nazana 3 prophéties mobimba o nazana mo awa. En tout cas papa nakotikela yo nano tango na pesi yo moins 6 minutes nanu kotokota na masolo pesa nano biso briefing ya ba prophétie misatu. Oui. Alors, briefing la prophétie parce que la prophétie il y a le 10 septembre 1921. Essentiel est l'obini. Oui. Et puis prophétie il y a le 17 juin 1944. Oui, papa qui m'a appelé ça qui est pas papa qui est sombre en prison, Skazalaki. Et puis tu as la prophétie il y a le 17 août 1922. Ba sango, ba longa qui mboka ti santo, ba donné côté la papa qui m'a en prison Skazalaki. Pardon papa. Na esika wana batata na ba mama bangunza. Bande ko ebele ezala biso awa ezala bayebazana pembeni ya Congo o bazali baindo tolobaka ke ennemi na biso numéro 1 sango ennemi na biso numéro 1 mundele lelo zo mona makambo 5 azali kosala banguza bateleme di 5 ke noto ko bunda na bino kaka bino te bozana qualité te mais na kamwe koloba nanga ke basango bakende kokutana na papa mfumu kimbangu na ndenge ni wana ezali réalité na ebite eza malamu na bawe bazana prophétie wana parce que eza prophétie oyoyo tozwa ki amona ki Congo lobela nano biso pa ezala ki oui en tout cas basango eza d'abord longonia parce que basango et na ebi ki basango wana bazaki ba mindele te ba to mwindu ba congolais tala ba importance ba pesa papa kimba parce que du fait qu'il y a kolongwa ki santo ti ko kende katanga trajet mulai plus de 2000 vous comprenez mais en tout cas bazaki na souci wana balongwe distance wana bakiki na papa kimba alors papa kimba utana mona yibango parce que il y a la couleur politique té ou couleur religieuse té ba sultani wana bangisa ki ete kolwa ke bino nde banyoko lina ngabo yo sala nini ataboza na poso ya mwini non ndenge boza ko diaboliser ba yo non problème eza boye et papa kimbango ya ye muto ayebi motema ya muto atalaka libanda te ayambaki bango ne sengo basoleil tango molai mais tala afongole motema na ye apesi bango programme alobaki na bango nini mais toza nango awa prophétie toza nango awa apesaki programme ndenge makambo ekoleka na mboka na biso na basango epai basango loba epai basango donc na bité ko ba protestant basango alobaki ni ayekoloba amonisi lolenge d'abord makambo ekoleka juste après indépendance ndenge mboka kotambola tango joto koza indépendance et puis mboka kotambusa mai pa ya biso moko bayindo on comprend alors tango nani bokonzi kozwa mai pa bayindo alors banini makambo ekobima ebele na mboka je comprends je crois tokomeka kotanga parce que eza toza nango awa na lingala tanga mokili oyo Congo ekozwa lipanda ya liboso pe lipanda ya mibale pamba te ezali bilaka wana papa kimbanga za koyebisa basango mokonzi to roi ya ba belge akokota boloko kasi akobima na nguya ya tata mpungutuleni lipanda yango ya liboso ekozwama na bokasi ya tata nzambe moyindo akobengana mundele na mabele na ye bikamwa mingi ekomonana na tango yango mindele bakolenga na bosengi lipanda ya liboso tomonaki yango kotungisama ekozala mingi kasi baponami na likambo yango bakolonga kaka pamba te bakozala na nguya ya tata nzambe wana ezaki juste avant et après l'indépendance wana azopesa programme epa basango c'est ça po yango nde bilaka ya tata nzambe mwana Congo moko akozala motambusi ya lipanda yango ya liboso pe akozala na elembo ya elimo na nzoto na ye tata nzambe akopona ye azala motambusi ya liboso na Congo kasi bokonzi na ye kozala ya pasi ya mitungisi ya bitumba pamba te monguna satana akokota na kati ya bakonzi na yango bokonzi ekokabama na maboko ya bapaya akozala mungizila bokonzi na ye ekozala ya bapaya bamingizila na Congo mokonzi yango akobosa na libota to ekolo ya bakongo akokonza bambula ebele penza pe akosala ba gouvernement ebele pe akokongola to ko changer makambo mingi na ko changer kombo ya mboka Congo na kombo mosusu wana mobutu parce que abaza ko mixer ya to bandeko bana na bien akolinga kolongwa na kiti ya bokonzi te
kasi suka na ye ekozala ya pasi mawa pe soni donc makambo ya koboya alternance ebandi lelo te déjà pour banga lobela mboka Mm. to ekolo Congo ekobeba na makambo nyonso pasi ekokota bato to peuple bakolele pa ya tata nzambe ndenge tomoni ndenge osama lelo oyo na ntango oyo Mm. bitumba ekobima kasi akolinga kotika kiti ya bokonzi soko moke te bomengo ya mokili ya Congo ekokoma ya bapaya miuta to kosakana miuta bakosakana na mbongo ndenge balingi kofutama ya bato ekozala ya pasi makasi moyibi ekozala ya makasi penza mangomba ekozala mingi penza mangomba mingi bakobunga Kristo pe bakosalela satana kasi na kombo ya Kristo banzela ekobeba pe ba kompani ekobeba elongo makambo mingi ekobeba mbongo pe ekobeba kasi kolia ekozala mwa malamu na ngolu to makasi ya tata nzambe note bien maloba oyo ekoki koleka soko mokete soki nyonso oyo ekokisami te ngai nakokende na mboka mosika wana pasi moko kasi nakozonga na Congo bamindele bakolukela ngai liwa kasi bakolonga te na yango bosalela Kristo na solo bobwaka misala ya molili ebele bakosalela kombo na ngai na solo pe na lokuta papa na banza to prendre soin ya ko produire loko pour na bandeko ta na internet ngamo kotindela bango ezala makambo important eloko moko nazongeli place wana na mono zali koloba Kristo eza kouta na monoko ya fumuki bango ubie basangu nde babricole babambi yango wana non po lelo yo bino boza koloba bino bangunza ke kimbangu na Kristo te. En tout cas, c'est très important bandeko ba yoka parce que émission o eza émission moko eza ko fungola pi ezolongola ba équivoque. To moi ba makanisi mabe na mitu ya bato. Eza lokola contre mensonge. Oui, contre mensonge. Po eza contre mensonge. Po ba bino bangunza bazo koloba bangu na Kristo te. Mais awa Kristo kimbangu azakomisa Kristo na munoko. Na munoko na ye. Eza dengi. To bandi boy d'abord. Et c'est que to eba lelo yo ezana ba ebele baza ko soi-disant bangunza baganzela Congo baza ko yina Bible baza ko la Bible te mais ça libunga eza déjà rébellion ya solo eza rébellion contre esprit ya papa kimbangu te on revient à solo on a expliquer na nobiso tozo koba d'abord so tozui on est na ningani donc c'est terrible so tozui tozo na Kristo ah ndenge tanga na Bible ya Kristo Emmanuel mwana ya Nzambe ndenge tanga na Bible abandi mission na ye na âge ya 30 ans chiffre 3 aye ko ça c'est ma 3 ans ministère akei na ye papa kimbangu aye ko banda mission na ye na date ya le 6 avril 1921 so tozui 1400 1921 moi 1491 et ça la 430 ans des aki temps oyo biso to nyokolaki nyongo tozaki na ngona ko nyokola bana ya Israël na kati ya Égypte donc juste temps wana ekoki pa mbala moko abandi musala donc c'est que to futi nyongo na biso déjà vous comprenez mbala moko abandi musala et puis na âge nini 34 ans donc c'est-à-dire Christ atiki nini nzoto na ye na âge ya 30 ans non 33 ans 33 ans à Koufina 34e année donc continuation donc continuité OK continuité mbala moko vous comprenez donc 34e année passe à la calcul so bazui 1921 1887 bakozwa âge ya papa kimbangu 34e année abadi musala ça dit quoi ba desengel ba yeba liba sosola et puis balongola ba kivoka ba soma ile mbala moko Bible wana lelo yo sotali mais Bible déjà ba révélation est belé ba épreuve belé bandeko même temps toujours dans internet bana poto je crois ba bazali mieux placé na makambo na bazoti ndefso ba image na YouTube makambo eze belé donc ba sekele belé et bini pour la Bible donc Bible les a mukanda na biso moko je comprends et papa kimbangu ayebaki et puis mukanda oya tikaki parce que tango bana ba disciple na ye ba fidèle na ye tango ba balinga bakanga bamba tsa papa kimbangu na train mais babi papa ozokende otikeli biso ni aya koloba nyoso bokoluka bokozana kata Bible
mais Bible ça eza na mabomba miebele ya biso moko ba yindo. Ça comprend. Déjà mukanda oyo approprié la biso do biso ne ba kolo nango. Donc papa Diangenda alobaki Bible eza ko la zamba munene. Ça comprend. Mais bato ba ko yeba zamba eza ka ba kolo zamba. Yango moni interprétation par révélation eza biso de ba yindo. Tout ça vraiment habile, tout ça exceller dans le domaine noir. Donc biso eza ko limbo la Bible na ndenge esengeli. Yango même tant papa ki mamba ko tanga Bible ba bani. Il lit la Bible en sa manière. Alors tant la Bible na lolenge na ye. Tout ça dit quoi? Ye ayebaki bo mabomba mi, ayebaki tout le ba véracité à Bible. Vous comprenez? Alors tout le monde wana na prophétie elle dit septembre 21. OK. Aye kolobani. Continue à faire quoi? À lire la Bible. Parce que beaucoup kanga moyibi na eloko ayebaki. Moyibi na ayebaki ni. Ayebaki Bible. Donc les sa Bible. Beaucoup kanga moyibi na eloko ayebaki. Donc ayebaki Bible. Ayebaki Bible. Vous comprenez? Et puis le oyo Bible tout christianisme. Na lolenge nango yango ne fait faire développer et reprendre. Oui, oui. Et puis sur le temps oyo tous les lasco maintenant kimbangisme donc mouvement wana hein donc esprit kimbango ne mutu ko développer maintenant ko ça biso place na biso ya bana liboso et puis yango ne ko mema de développement oyo ko kamusa mokili. Vous comprenez? Yango pas dengue na ba nini 3/4 ça ko la biso on est épanouissement développement et puis yango to ko la place biso il y a premier rang na monde. Je comprends. Donc makambo belé. Alors mutu o déjà o azolo bake azali kimbangiste. Azali soi-disant parce que bangunza baza kotanga na misapia. Parce que mingi balinga ko jouer ba titre wana mais bazo. Alors le coup là bango bazali na makanisi ya mabe. Bazali na bango na esprit ya mabe, bazali na malédiction. Vous comprenez? Yango moni bango bazali na embrouillement. Ba embrouiller bana ya Nzambe, bona boyer ita la Bible ezam kana na bisote Bible ezaba mindele non ba mindele ba mo bazana maîtrise la Bible te so comprendre alors yango moni to longo l'équipe pour na donc mutu nyo sozo benga kimbangis o azo ko ina Bible ko aza contradiction na ko mutimba donc c'est qu'azali rebelle donc en tout cas na kati ya rébellion aza rebelle nazo pesa le kumu makasi le na ko pesa oui na ko encourager na occasion émission oyo papa Nzuzi Nkoya tout le monde papa Nzuzi Nkoya le lenge oyo lelo aza la Katebel oui azongi na maintenant ba nzila Congo mais nzila Congo nde yango nati do azongi na kati ya nzila Congo lelo yo aza ne sengo parce que quand aza ko pesa le kumu ya bana papa Kimbangu et yemo papa Kimbangu et c'est sengo parce que a soli et suite ya ba révélation o aza ko zoa ye wana ayo ki soni te ke obona boy parce que abiki nzela ya lobiko nde yango wana le kumu le ngona ko na ye de sengo mingi papa Ntimba na sepeli makasi. Kasi papa Ntimba lelo yo catholique azali ko telema basango ya baindi papa Mosengo tuyebi. A déclaré à lobby soki ezali na cadeau ya koki kotikela baindo. Ezaka moko. Baindo bazwa bonsomi liberté libération. Papa te to sengeli toyeba batata na ba maman. Liberté eza de l'apanage ya conscience. Conscience eza de l'apanage ya esprit. Yo mutozali inconscient. Yo na liberté bokotika la kokuta na te, bokotika la komona na te, bokotika la kogoute goût ya liberté. Yo pe mutozali inconscient. Molimo akotika la kotambola komona yo te. Siko yo lelo basango baza conscient. Na pasi ezali na kati na mboka. Batelemeli baye bazali kokamba mboka na ndenge ya pacifique lelo yo bino bangunza bolobi te bino bokata biso maboko bino bosala biso boye bobandi kotelemela botelemeli basango bosali sikoyo bitumba est-ce que bitumba na bino sikoyo ezali justifié na eloko nino bolingi te peuple asepela tout bon en tout cas nayebi ke likambo oyo ezosala bato mingi pasi bon moni netobi eza na bambouillère ezala bambouya mingi bazana nzela Congo et puis batu mingi lelo yo azoba et puis alinga mema titre ya munene lokola mokambi ya lingomba bona boye religieux mais sans pour autant aïba même Nzambe et bien ba Nzambe te papa Kimbangu yemo ni azawana nde to lobi sans pour autant to zonga sona likambo akutela basango mais papa Kimbangu mingi sotali na histoire ba témoignage mais akutela mingi na ba catholique
mais ba catholique on eza parce que ba bige ye ayaki pona kolongola batu donc kobiki ça le poso moyindo vous comprenez donc et pas na ye atala kana d'abord mutu oyo aza na mayele oyo aza ko sosola parce que la plupart ba catholique wana baza batangi mingi baza na boye bebele makasi vous comprenez baza na boye bebele do baza batu moko mais ezali bénéfique pour la mboka parce que si et en plus eza église universelle et puis tokoloba unité tokoloba boye omoni biso idéologie na biso na ki to dia bana bilaka tozali pona couleur politique te toza sans couleur politique toza sans couleur religieuse to biso so tozali bat oyo toza ko disposer kaka bongo na biso et puis elimo sans donner eza ko kotsa biso matière nde yango nde toza ko salela yango nde toza ko véhiculer yango nde eza na kati ya mitu na biso vous comprenez donc on nous tozali ya procéder on est elongo banité o eza ko kotsa ba division pamba ezo kotsa ba makambo ezanga tina toza na tina te ba catholique on a baza ba congolais lelo oyo ba revendication ba catholique ezani so te bige bon bango ne peut-être baza ko bimande baza ko les devant mais so tali eza ko tunda nu catholique te ba laïque par contre ba allié et puis bandimi baza ba allié à l'église catholique mais pour la ligne parce que ba monnaie que il y a eu un vide mais est-ce que ba toizo y baté que eza na plein nzambe nzambe azana makoki nyonso yene mokolo milimo et puis na biso no jaki boye ba ke azota la couleur religieuse ye azota la mutu o eza kati ya mutu parce que bana ya bilembo bana bilaka bazali partout na mangomba ebele tozomona masanga ebele tozomona bana ne bazali partout vous comprenez mais si ils ont ma campagne bazo reprocher l'église catholique dans son ensemble puisque tu veux encourager les maltais mais les églises ezangi lelo sotali église nino yo ezangi reproche to église nino yo ezangi lelo bandoki nani église ezangi ba magicien nani église ezangi ba basi ndomba bona boy batanga église wana baza partout vous comprenez donc batuba ouais les distraction au satan naza kotia mais c'est parce qu'il y a un vide et le sotali bango revendication ces années n'est-ce pas accord wana n'est-ce pas mokonzi mboka apesaki mission wana et pas il y a 5 ans est-ce que tant apesé bango mission ayebaki nini statut na bango te ayebaki bango te que azala katu bolabo apesé bango tâche wana mais ezaki pe na volonté na été c'est Dieu qui a fait ça Nzambe assez la kaka bateau. Et puis Nzambe tout charmité ma bateau. Et je crois grâce à bango peut-être tout ça qui est épargné na danger ou bien moto o lingo na 2016. Vous comprenez? Et je crois tout ça qui est épargné na ngo mais parce que tolingi kimia. Vous comprenez? Alors ce qui est d'accord o baza ko revendiquer bakor wana ezali respecté. Mais bateau va signer bakor wana. Mais ça question kaka bazala conscient. Donc pour le moment, ça va inconscient. Mais justement parce que laquelle va refuser le combat va signer. Mais c'est ça le mal parce que au moni mboka mon côté to lisanga mon côté ya bateau et oui kotambola sans mibeko. Ne peut pas ntimba. Tout ça ne le komoko de kamusi biso. So i congolais azali na kati na Congo meme aza zoba. Le congolais kaso ki ka bimi libanda ya Congo conscience zone. Yo moko uti kolanda na Rwanda. Le fait que kaka kopime la bango kaka ration na bango ozalai kozwa 10 kg ba diminuer 10 kg ya ration na tant que réfugié congolais ba comme kopesa 6 kg ba congolais ba tomboki pe mitano ba kufa kina likambo wa mais awa komono kei na wenze na tongo lipa 5 francs oya kozonga na 16h lipe comme 8 francs oya kozonga na 17h lipa baka moko ne comme 2000 francs congolais a revendiquer kate donc ya na mitunisiko qu'est-ce qui fait na mabele ya Congo congolais zoba mais na libanda congolais bo moto zongeli ezali nini papa nti bon en tout cas le quoi ezali c'est capital yango moni to ça na procès ya indépendance spirituelle parce que ezali ko kangama ya peuple ko kangama ya mboka mboka ezali ko kangama na esprit mabe vous comprenez bango ndi baza ko influencer bango ndi baza ko sala makambo miso wana donc to ça dompté oui tout ça dompté. Et yango moni parce que pardon ce qui nyamaza dompté quelque part aux léopard na puissance na nyonso mais une fois dompté batie na kati ya cage akomi pamba oui c'est-à-dire ba congolais na kati ya Congo to ça dompté oui mais justement c'est la réalité parce que moni force du mal yango ndi ezako agir et le mal s'amplifie donc ma beza kaka kokoba vous comprenez yango moni d'abord kobanga
etondisami na mituna congolais. Tu comprends? Donc kobanga parce que kobanga ezali ennemi numéro 1 ya moto. Donc ezali monguna et puis ezali péché. Mais na Rwanda kuna mboka yo toyoka kikagana na boma kabisa ngabizo ke mikongole abangi te. Nini kaka awa na Kongo na kati nde tuza kubanga. Yango wana ezali donation de tobi comment to sambela makasi. Je crois mikolo pesa ya mingi te. Zambe asali ki kolela na biso. Et je crois ça quelque chose. Donc et loko to sala ngo pour ça d'abord to soit conscience. Mais ezelo ko babi la liberté, la libération s'arrache. Vous comprenez? Donc, mais il y a pas la liberté nani quand on dit conscience. Conscience c'est quelque part on oyebi ke bato na ngai ezali yango yo et que esengeli ba respecter bato na ngai. Vous comprenez? Et constitution mboka pesi biso ndingisa wana. Vous comprenez? Ya ko sala ba manifestation, ya ko sala ba marche, ba revendication. Mais papa ntimba lelo oyo toti kolanda na ba réseaux sociaux na ba radio wana Kinshasa ba konzina biso bazali kozwa mbongo awa na bozwi na bango baza kozwa awa me baza okende kobomba yango na libanda kuna na libanda bakangi ba mbongo wana lokola pénition ya mibale bakonzi na biso toza na faculté mobimba ya droit na inikini etondi awa me ba préférer okende kokamata un belge, un juriste belge a défendre bango na bozwi na bango ba botoli papa pona yo interpréter likambo wana ndenge nini ya liboso nanu oza mokonzi ya awo oza koloba na biso ke toko développer tokoma malamu mais yo moko nanu ozo mona emission na yo libanda ko bomba libanda faire naza ko investir libanda oui le bien en tout cas wana ezali babi c'est dire quelque chose et faire son contraire donc vraiment ezali les toujours ba ezali monter mabe to ba uteke manga conscience mais là monter mabe parce que monter mabe yango pe manga monter conscience hein. Vous comprenez? Tant que j'ai eu la question de ma bé, il faut même mon inconscience. Peut-être que vous avez battu, comme c'est ça pour le savoir. Et pourtant, la plupart des bateaux, soit disons, tant qu'il y a universitaire, vous comprenez? Mais le comportement là-bas, tout le monde a que les amants, tant que ce banamiqué, ils ajustent mieux que les bangos. Vous comprenez? Donc, et là, qu'on a, c'est ça. Les alliés, toujours, c'est la fin d'une chose. Donc, au moment les loyaux, les alliés confondus na ba acte na bango. Tu comprends? Et puis bazala bango ka rattraper hein na acte na bango. Et na événement. Donc les babaka ba kimi mbula a continuer balé. Mais kuna ba kuta bangando. Bona bali ya bango bien. Ba kuta bangando. Donc je crois eza na monde ngwana mais c'est déplorable parce que to koloba nini. To lobi pe mingi hein mbanga pe comment ça se passe. Donc papa Ntimba merci mingi na kati malobate papa ozalika ka vangu. Na kotika yote papa na kwenda koya mingi poto solola to sala ba émission parce que ngemo na kosila parce que pona kosilisa vraiment papa Ntimba acteur ba konzina biso ba poser ba muso bazali koloba ke etalisi ke ba konzina biso bango moko baza ko douter développement ya Congo baza ko douter progrès ya Congo yango na baza ko misa biloko na bango baza ko tia moko na ni baza pona développement ya mibale mabongisi nini oyo bino banguza bozali na yango na nzela na yo. Mais eloko nini ndeza kozangisa bino banguza kokanga makoyoka na kokoma bomoko na pesio 2 minutes au répondre peut toke ko silisa. Oui. Na pesio 1 minute papa. Donc 1 minute c'est libre. En tout cas, je crois qu'ils toujours ba intérêt tout bana monter mabe et puis eza kozanga nini donc oui ko benga mais ozali oui ko ya mais ozali appelé. On comprend. Beaucoup d'appels mais peu de lits. On comprend. Donc ils ont un donc vraiment tout là dans mbouyer tu je vois mon tour assuré tout le monde est dignité mon tour ils allaient na action na yé ils comprendre na itambo na yé tout le tour ba moto assuré mais na kosenga boye vraiment et pas bandeko aussi du bakoko kala on peut s'appeler numéro na yo makambo ezebele parce que to lobelika ka partie ba prophétie parce que le mot na mboka ils ont ma prophétie moko baza ko tayango sur mesure tokolobela prophétie wana parce que oui on va après 4e wana tokolobela ngo émission mobimba tokolobela ngo parce que faut to éclairer oui lanterne OK faut to éclairer peuple surtout diaspora bazana na pour ça to sengi boye oui to sengi boye vraiment bandeko ya diaspora to travailler en collaboration c'est-à-dire ba moi sengi ba sunga biso financièrement puisque ça awa ba moi ezalité mais tant que tu as sunga bango baza ko sunga biso financièrement biso pe tu as ko tindela bango makambo esengeli et ko préparer pe bango parce que bango baza ko bunda kuna
biso toza kobunda sur place awa kobundela bango ya kuna ekozala ntango baza kocontribue finance parce que eza mingi finance bamateriel ocomprendre yango moni tokopesa numéro ezali plus 243 85 421 73 79 plus 243 85 421 73 79 mitune ezalaki ya ngai biyano ezalaki ya papa Ntimba nasili kopresente bino ye azali nani na banza tokei kosilisa kasi toyebaka eloko moko babomaka moto na mosika te olingi koboma moto pusana nde okoboma moto matondo bino